ndeti mwana mwasi nde lelo akanga biloko ne mwana nga bakengela mwana nga asukola batobola lidusu pa bato bambu namona nalemba nakoma kase nini namona babeta mombito oyi mombito eza nini kosibana kunga 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 no ganga kunga 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 la kunga 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 na bengi na vraiment okate ile botala tala. Bien, notre cher fidèle de Talalelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Talalelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infokama rouge des télémas. Bleu interprète tout son kuna émission na bino Talalelo ya limbokate de la presse Julien Botalatala Talalelo na chaîne na bino Talalelo News 10 na bi oza partout botala biso partout dans le monde à travers chaîne na bino Talalelo News 10 au bolinga pe au bosabona rango ya bino yo limbokate de la presse tout le cara Botalatala lobby na rande ko lobité Botalatala papa journaliste fona loba toza puis toza bongo na kisenso toza nande kona biso a bon mona on s'en entraîner to solo la za na message à kopesa ça dit que ya za mona mabele ya kisenso ya mwana quand à moi on a remercié bongo Daryl et Diwante ça na caméra et pourquoi pas na paru c'est ça on a réalisation kuna un grand merci na mère boss Bella Dinganga un grand merci na tantine Botalatala lelo un grand merci na maman Elisabeth de Monoko Bank na Willy Moucheni Code impresseur au Claude Ndombasi yo yebi ba mes condoléances au père de maman nae na biwa partout botala biso na daninzila mi mawetu mais to côté ça non invité na biso ndezalaka toujours donc yene mutalobi ke no botala ta la photo solo ya ngana lobité David Diwante sa ya kamba un photo solo la lo sa kondeko na ngaya mumbali tala ouais kombo na na baiba otalo na émission tale kombo na ngai zali kabangu kakese papi Kabangu kakese papi Kabangu kakese papi nde bomoni mo azo préciser yango bien mais Kabangu kakese papi ba bota so partout dans le monde message ezanini olobi Botalatala il faut na loba ezanini Botalatala eza sengomi ya kobeta su sete na kati na moma lelo ezali nzambe nda permettre que journal les amalamu panzambe azare zalakati soto do mona na boye eza sengomi ndeko Talatala eza belé pas de comprendre la réalité à mokilité mais toloba na lobité tout le continuer je vous attends toloba mais n'importe ba yope ozali doyen peu malgré ndenge zara toujours to kutuna kisenso to ba nano mam na bino kisenso ele gana ndenge eloga liboso kovana na biso na kata kisenso eloga liboso za 1 toza biso balamu soki na nguna loba mabe ya baleki basala kamabe c'est trop dire mabe on détine mabe ndeto yo kaka bakati mutu tisheti na mona na ngapete na confirma pete na kanga pete cela veut dire que oto mona ungala mona na ngati na yoki na ngaka tikake bana batu baza écarté mais conscience na bango elinga kote ya bango nde balbete la bango sete eza malamu balongola na conscience wana balongola ngo balongwa nini to balongwa la makanisi ya mabe makanisi ya mabe zani dichette eza mabe mingi eza lokola solo bakanyo na kasho papa na bimisi mbongo $300 $400 bango soumettre loko
Olé qui va payer sortement, qui est à l'ouf, mais qui est dans la prison, n'est l'homme sur le téléphone. Nabi, c'est une importance. Soyons sérieux. Oui, baranze momo ya bikoro, oba loba la kati ya vie. Nzema bikoro za nzema momo ya mongo mo yemba. Soyons sérieux na etamboli na yo. Soyons sérieux na ezali na yo. Wana nzambe akokanisa yo. Wana nzambe akopambola yo. Ndeko na biso kakese message eza nini ndenge oleki na émission tala lelo. Tala lelo eza esengo mingi nalika na TVT mais nazalanga partisan vis-à-vis na batu nyonso. Je suis pas patron, je suis humble. Na visaka tozala biso nyonso elongo bombani. Elongo babani na kati na kiseso wa. Lelo na kokisa 5 ans na kati ya kiseso. Na 5 ans na kokisa kiseso. Na moni réalité kiseso eza yango te. Nini oyo moni eza yango? Elongo na koso papa talantala. Ozaga journaliste eza to la kisamana na TV qui na monde entier batu bazomona. Vérité zani. Tokolinga te totika kabana. Babotsa bango bontaba. Papa est incapable. On dit, ils ont finga te, mais batu bazwa conscience ya vie. Conscience ya vie zani, ils ont mutu, oya omuna, na oya omuna te. Il comment les ani? Linga tamusa mwana mwasi no malamu. Tombo si mwana mwasi ni ma responsabilité na ye. Kena suka, libota na bendima. Mais yo tango botia, sauter au sundoli mwana batu, ok na wana. Mais qui sait sous, c'est pas le cas de compteur. Le compteur tout le monde est dans la case qui sait sous ani. Baza ba courager c'est bazali. Malamu na bango zani, baluka na bango, mais conscience ya bo motezate katina bango. So moto ndeni ya bota mi bota. Ko conscience ya bo motezani bota. Ba bota la désordre. Aso ebate na zana sanfwate mena lingina bota aza dibana mwana tanga kila cité mwana permettre mwana getika mai yebisanga papa zapi talantala omoni otambola na mokili boye même yo lelo comme journaliste papa quand même tous appelés ma reggae nana yeba ite un jour comme journaliste. Papa n'a pas eu de le lot comme si ma micro d'autant sont comme baladère. Mais au mieux, c'est là on a quitté cette équipe. Manabi, Zemi, yango c'était dans bêta. Zo bêta c'était dans Zemi, c'est-à-dire qu'on a biso kabangu kakese, azako bêta c'était dans Zemi. Moi na live. Oh nini, akufi ou bien on a photo. Moi la kufité. Comment on a la photo moi na munene, biso to bi comme arabe so mutako. Natali moi no pour la photo ya munene te. Talantala. Moi no Natali sie ezali pour que notre te na fête. Pour kende, pour merci. Ma fille à 3e. Attends la tiniwen. Comment ne ka kese kabangu Dorothée. Sois pas peu moi encore Dagidi Wantes. Kakese kabangu Dorothée. Si ko yongo sabiso ke ndongo za wana boyo ozwa charge à moi non na 100%. Boya talantala. Eza esengo mingi mpona kotuna nga ba question yo. Ko boya na ngeza nini? Longwa ala. Esengo na ngeza nini? Toza kamala na vie. Omoni ndeto vandi boye. Eza na ebele ba parents. Mais ce sont des irresponsables de la vie. Mais qui sait sous, il y a beaucoup de garçons. Mais ma belle avant, Kobota et les Kimingi. Kobota wana ediminé ndeko kakese kabango. Mpona yo, il faut nini to posséder ni bakena. La procédure ya Kobota oezo salima na kati ya komina biso ya Kisesu. Ndeto vandi boye. Tosenga kala nzambe a restaurer mitema ya mibali.
soit restaurer mitema mibali ekoza mpe un plus babi po courant koto ezalaka mana mwa pasi omona molili so molili ekoti oka bato bakemba mode de malembe talantala monsieur le journaliste bogar pour nous aliboye est-ce que ezali nzambe nda permettre journal otokutana nayo ngalinga émission boyete so leo na lobby c'est trop dire il fallait na loba tenza il fallait na loba je parle ndeto vani na yo boye soki na lobby boye kino sambela mobala oke sambela te mama sambela rate so yebisa libota to ko marchand ondene ata na boti 10 bana ata na boti 5 bana libota na marchand ondenge nini toza la batu kolinga te influence ya TV ko sayo mais toza la conscience ya bomoto qui sait ce distrait biso mingi papa onde ba kuza ba recevoir ba zebele ba chauffeur ba zebele ba bina ketch ba boulege ba suivi mais avité ba distrait bana ba tu belé alors que vie ezali kotanga ba mambo belé vie ezali tangisa mwana na yo eza belé baza ba tangite yo tangisa mwana yo ndenga mwana nga de hote azotanga na tiniweni et la troisième des humanités ma deuxième azana autanga nani autanga na tyrannisme ça veut dire que to linga to sala kati ya biso batu elo na kopesa ba papa na kati ya kisesu batika distraction ya sexualité na kobotsa bana batu bana mikio mona mwa mukima na lobby batika distraction ya kobotsa bana batu yango distraction zaka zemi mwana mukima taka hotelité zaka sia bambu obini sia bambu yango futa $10 $20 bambu yango pesa bana zemi. En tout cas, dans l'émission, on peut comprendre que tous les gens qui biso kakese ka bango za toujours ko pasola. C'est bambou, ça je dis ça bambou ne biso to bi pour batini bare bazala na relation na bango to benga kina makamba bango fo bakende na ndako be na hotel yo bimisi suri quand ça c'est bambou. Est-ce que ça si otokozo ko c'est ndé bana ki sensu makambo. Na lobby na goko sate na bi le 2 février na kosi 5 ans na ki sensu. Na langwe na ngapete. Je suis normal. Ngamoko je suis dedans na kisensu c'est à bambou bambou namona na lemba na koma kase mona nini namona babeta mombito zani kosibana namboyi na kati na kangi bango wana mambo zo parce que zo bon kangi te na tali na bien arrête eloni en tout cas ndeko na biso tozaka toujours ko évoluer na yo to mona ki ka rolobaki que non message il faut pas sa réalité oyo ezo les kana kisansu bo comprendre que tozana kisansu ya bino le mbokati de la presse Julien Botala tala lelo tala ka na moni vert na ye et sopani nango mais na moni ozonga nango na biki bota biso partout dans le monde. Un grand merci na Uli Mouché Nico Damboka, un grand merci na Yimoko Mima Witu Mima Ménage, un grand merci na Travis et puis na Pesimbote na Guilelo Kenya, na Pesimbote Guilelo Kenya aux États-Unis, na Yves Mavambo en Allemagne, na habité vraiment to continuer, c'est-à-dire que koleka wana zo mona ezaki ka ya baje oyo bi ozo okangi batu na nzeka baje kuti batu ba sala mo baje yo kaniseli bangoma be ou soit ezanini okanisela ndeko talantala kukanisela mutuza mabe yo moni sadiki navandaka liboso nazali kolo monde batu bachola nga chola ati place navandi na chola na ngati c'est na mona ganyoso mona kanini de na mona kaba pasio esalanga na mona ka mwasi ozobota landanga place wana mena abeta c'était bien place wana mwasi ozobota hein yo na zemi mususu. Tu es capable de nourrir nos moines au sein de makati mabuku na yo. Mais tu as venu d'affronter encore une quelqu'un. Oh, mais c'est sous mon mususu. Eh, tout le bagage nzamba ya.
nzamba ya mbeto benga na biso nzambe po nande to vandi boy ezali media ozo kende parsi par l'éternel ngai ndeti mwana mwasi ndelelo akanga biloko ne mwana nga bakengela mwana nga asukola batobola lidusu pa bato la preuve neke yangoyo ma fille est née elle a 15 ans yango bisinga obite botala tala nazoluka na longola nde mwana nga koto na kisenso na lobi boye na kolongola mwana nga po debauche leki mingi na kisenso na mwana kisenso awa nazokoka na ngai te pona ko faire vivre mwana esimba te na lingi mwana a évolué na place nga ya sepeli pour que éducation eza malamu yona na ko ke batoboli lidusu pona ko kengela mwana o yemo mwana yaka talantala mais c'est le journaliste todo tala biso balo tala biso bana lelo balo tala tayo batondi mais za bana bele ba mama na baba yeba éducation bana te baze bele ya mbongo mais so tunie elo no tala na kati ya mwana ezala ngote mais quant à nous le kolanga na tianga na kola na col noble na tangi na kati ya malula waka na malula va décéder et bandaki primaire maternelle primaire et changer école par école mais lelo je suis frère de père mais ma mère est vive mais je suis l'enfant de Kaiba Badibanga Ngaïlo. Je me nomme Kabangu Kakese. Papa na Kakese Kabangu. Kaiba Kabangu. Nzamba pesinga ngolu na boti bana mibale ya basi. Yo posana maman na ensemble tous aka système obota ka ndongo bot ko bota na ko. Ezali mempete talantala ezapa pasi. Pasi na nisusu. Eloko nini? Est-ce que yebi na kati ya bomo ya mutu? Kozwa temps. Koloba gobota na mwana mama na ye. Obi ça sonne combien? Eza ebela batu. Bazo ganga botawe. Ko ganga botawu, bobenga botawu. Nga ko bota mwana mama na ye te. Na senga ka na semence na senga na kati ya apocalypse. Na psaume 130. Ulandi na senga kala nzambe na bi nzambe ndo bi miselinga bano ndo permettre bana mokili tika ete mama na zaye moko so mama mususu yebage divorce ou bien liwa ben divorce ngape na boya ka divorce toza te na ba passer mususu na kotanga ba kombote ozana à l'aise tanga na ba passer baze belé ba passer na kotanga leni Aseka, on a présenté une coordination ya FIBO. Aseka, pourquoi ça est divorce? Babagi, il ne faut pas remarier. Mais yosko reprendre ngani. Il ne faut pas remarier. Yo balaka. Le commun moi c'est salé kobo. Yo remarier sous. Mais pourquoi nga nago remarier Nathalie liste na yo. Yo te rabatu. Devant batu public est là yo. Eza mama balete public est là mais yo remarier les sous remarier au remarier OK balaka moi si ya musika te ozaka na chante na simana ya solo eza na ngwe ba 26 c'est dire elo ninga na koyoka selon yo talantala je comprends be yo ba message ba passer na nzambe misusu yo ndima na ngote ngare merci ma pa nzambe na mitalanga moko na kwebi onzembo yo mitala nzambe na lola ipa passer mususu na koyoka na ngai menaza suna eliki na ngosusu nini ça que pose suna eliki na ngote yo mwana nzambe babi baba sana nzambe baza ba représenter ya gampo nzambe na se ya moi na se. Le gars journaliste Talatala international. Namoni ndeko na comment dirais-je comme nani
Daryl le Diwanté, ça, Daryl. Daryl le Diwanté, c'est là. Un beau gars, mon robot, DJ Moya propre, en fashion. Je me dis que soyons sérieux. Nani bazaba moins sérieux, ndezo baloba soyons sérieux. Soyons sérieux, ça m'a camoué belé. Soyons sérieux na roke na ndenga bikoro. Soyons sérieux na etamboli na yo. Soyons sérieux na etali na yo. Kaba mukake sérieux na posa batu baza na ndeni to mambo za na ndengi nini par rapport ya mambo nyonso ya vie sociale de zo monde. Na vie sociale de tambola boye. Ngai susi na ngai zali. Nzambe na lola. Nzamba saida mingi. Kata biso ne to bebisa mingi. Nzamba sala deja mingi ya ko mingi. Elo ele sabiso ezani. Bozue eza pete. Bozuwana eza bato belé la su papa na bango. Na ba maman na bango. Maman ne ba opese 100,000 francs. Ma kokate ya otangisa mwana. A kokate ya ote ya mwana. A kokate ya futela ndako. Mozo tinda pe bana ba ke sa pe kindu. Yango moni bazimbala ebele bazo sa kindumba. Yango bazobota bibota bambu. Na basaba bambu. Bafuta retraite. L'hôtel ça coûte cher. L'hôtel ça coûte cher là. L'hôtel coûte cher. Bambou est la cher. Ils vont toucher la chair. C'est-à-dire au sein de toucher la chair. Toucher la chair, expliquer nos bébés au partout. Au longo liga au simbisika bambou. Au longo liga kaliba au simbika bambou. Babetu simba kutika. Expliquer au bese que yo penda mokonza bambou. Na lobaki na passage ate na mona kanyoso sele melanga pona za likolo. No mona galikolo ezakana ba mikebe na mikolo pe mbasala mama. Na kisenso. Baza ebele talentala na ko expliquer combien de fois international. Na bana mike. Lelo bana mike ba dousa ba baby awa. Baby ndeni. Ba baby eza. Baby ma colossalité po wasaka makolo ngulu be ko bebe. Qualité. Bosoto. Nini po wasaka makolo ngulu ma pa bezate beni. Bosoto eza nini? Premièrement, ba papa na bango ba kipe mwana te. Kala so ba sommer la mwana, c'est un peu tout à fait difficile. A coûté na papa moko boye a proposé 5,000 francs ou bien 2,000 francs. Pour céder kala sonné na pété. Kala sonné ngo 500 fois ya basi. So be ki a cher il a $5. So qui a cher il a $10. So qui a 1000 tout qui na évolution. Mais pas tourner bazo rêver. Bazo rêver min talentala. Bazo rêver mingi talentala. Solo yo pozali citoyen congolais pour na makambo ya ba élection ya mboka na biso zo mononde. Élection ya mboka na biso totikala na nzambe na lula kanisa ka ndenga mesana kanisa. Po soto bidolo batoko tana kati uzape citoyen congolais koko kota pe ko pasola pe na go pasola ngambuma to sala ka article 220 yango klebowa ah to nini élection kaka 2019 yo longo article sur espace to continuer à venir na biso batiki la biso espace to continuer à venir na biso. Banani bakangi espace pe banani ba ingbazo sur espace ango pour ba tape partout dans le monde à travers émission Tala Lelo. Ezana batebele. Premièrement, les entourages du président Kabila que je l'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Mais le bo misae entourage na ye. Bazo ibe mbongo. Baza ba doyen ko leka na politique. Mais ayaza nega aza mineur. Landi motivation na ye. Obinini Motivation na ye. Azane mineur. Azane bo soso. Aye nega bosa politique a tambouane mais na comprendre politique bien te. Mais batu ba di la république comprendre politique bien te. Comprendre ngote batu ba gérer ça entourage ne pas ba yiba mbongo. Pour y assembler. Mais abagi, ils en 2013, en décembre, moi, le baga, peuple congolais ne sont pas des peuples naïfs comme les Burkinabés.
Nous sommes le peuple congolais. J'ai besoin que le peuple congolais soit inapte, soit conscient. Dieu nous bénisse de notre Congo. Par rapport à quoi? Laissez autant. Aujourd'hui, Talentala, comme tu es ici, tu es grand journaliste. On peut donner l'opportunité devant l'Éternel. Mais moi, je place toujours l'Éternel devant moi. Non, Moutamokili. Pour Moutamokili, on décevoir. Mais moi, je prends toujours l'Éternel. Et mon berger, je ne manque rien. Est-ce que ça arrive que papa Kakese Kabango a soit temps il y a ko salsa moi année devoir il y a occupé moi anaye Dorothée nengo to l'accepter pour photo na Hello Aliboso, merci Talentala. Na le grand cameraman de Zozo Yambabi Soboye. Eze sengwa mingi. Na zwana otante ya kusala biloko ba interview. Mais iloko na senga aka nzambe. Tina zwa temps na vinanga samina dimanche na luka mbongo te na vinanga pona balanga. Musanu sala kasi. À part que là, si on a tangi. Tangi wapi usala nini? Na tangi na Saint-Théo. Na eu diplôme d'état avec 64%. Maths physique. Na sisi na kati ya nini? Kozape informatique. Na IEC. Naza Kadhafi. Naza Ferraillère. Sope singa musala tungulonda kuna tungulonda ku. Mais rotala bilan na ngai rotala nga besoin ninte soki lelo tovani na biso boye ezaka po tuzo éviter ba danger mususu danger nini tuzo éviter ni po ebela lelo musala biso to luka mbongo nous sommes pas salariés mais ezaya keba habité vraiment besoin partout pour talapso tolotala kika pour talatala habité ndeko naza na posa ndeko lobité aza na posa aloba na émission ta lelo PSAP émission PSAP conseil na bana kisensu po ya bazali moko ya bana kisensu oyo ya vivre na bango amupe mo ba réalité mais to continuer na ye to quoi to comme na suka azopesa modèle la fin na ye na habité monsieur Kabango Kakese message ni opesa na ndenge lekina émission ta lelo ba retenir nini. Mais c'est le grand journaliste international. Et le gars, les bosses, les quand Zambenda permettait que les journalistes à la madame. Couper ça, mot de la fin, c'est tout dit. Par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, ils ont un belé dans le balanga. Mais ils ont limite, n'dengue proposition, n'dengue synthèse, il y a quelqu'un n'dengue plat du temps de tout ça. Mais laissez autant. Mais logo na osenga kaba yaya bambu na betaka sete bambu tika bambu bambu ezobotisa na vague ezobebisa biso bana lelo mwana 15 ans au moins 15 ans na 3 bana 4 bana ka bambu akota hotel wapi. Also, il y a qui s'est soumis au hôtel à $20. Et ça, bambou. Totika baya batika. Toza batu. Bisomo to vivre na kisensu. Ngana représenter moi na ngati. Ne moi na na wakimisa yi. Mona peka ke moi no ye peka le. Apena bambou. Aleka kana bambou wana. Non. Kimisi ene po monika zine mibali. Non. Na kimisi mwana nga par rapport ya na lobi bakengela mwasi na kata douche mwana nga ba kengela batobola li dusu pa ba ya mais c'est jeunesse talatala ata kutu yo mwana ya yo boti bakengela batobola li dusu pa tane ya subala mai tala nini bakozwa nini ni okotala pozwa nini oza bezo de verger mwana koma nini de verger. Les gens belé bana basi bela bazala taba mama belé bazoza taro sona bana bangote munoko bola munoko
Muno keleki bele botabu. Mais tela mususu azoya. Ah. Tika tovana biso. Na fini commune na vanda te. Mais baya ba changer. Ko changer la nini? Botika bana batu. Batanga. Botika bana batu bakende kelasi. Gouvernement ekata ba bambou bendemi. Gouvernement ekati bambou. Eza conscience ya mutu. On va changer ba question na place, on va changer bambou. Eza na base belawa. Baboya mama boti bakoma préférer basala mo commerce. Mabosani loi na kaza ndonga yaki. Abota bana 10 pourquoi? Abota bana 5 pourquoi? Mais bah c'est sa conscience nous. Bano bina bouti. Na sepela ki ocheboye. Oboti. Chendeni. Acheboye. Afunga makoto. Mais libet. Iza mama bombe date. Tabata afima Nigeria. Taba omo la mwasi ya mate mobala mateli mwasi. Si bata afima Nigeria. Na bana bango. Bata wa série télévisée. Ah talantala. Na bien. Kaya ko bombe za suste. So la fara te devant bana yo. Bano bakufi. Mama Andoki. Maman, je m'excuse, maman Andoki. Mettons à la bateau. Batouana et permettre biso. Que va changer. Regarde la bango. Pour basi. Baza batute. Au hôtel la série télévisée à Mindele. Au hôtel un Nigérian. Les habitants de Nigeria. De Nigeria. Babenga le Nigérian. Non pas que babenga le butin de Nigeria. Babenga le Nigérien. Tous à la kabatu. Et ça est logo malamu. Président international. Si je sali Animbombo là-haut. Nakati à Londres, c'est bon. Un Polonais au Congo, Alain Kakese. Kota la rega jeunesse Bozalia. Maman Abotinga. Dorothée Kakese, c'est ma fille aînée. Que j'aime beaucoup dans ma vie. Noctali Sonia Boy Kaibaka. C'est bon. Kaibaka Bangou, c'est bon. Mais le côté là, on peut s'emboter. C'est pas dit qu'on peut s'emboter. Bon, ça, il y a un bébé. Oui, bate. Pesa batunyo Sodani Kula Zali Kumu. Azali wana mpanzi. Koza émission boy, koza terre sur la boy. C'est pas donné à tout le monde. Et ça quand ça me permet que journal là-bas. Mais c'était Zali. Baya botika bambou. Baya totika bambou. Merci beaucoup Baya botika bambou. On a dit que vous avez bien tout est bien fini bien. Binoyo le mbokati de la presse. Un grand merci. Na Flat Hotel 1000 étoiles. Il y a Vienna Didier Phénomène, c'est-à-dire que Didier Phénomène. Na kati à Paris, c'est-à-dire que Parisien solo. Tant na mona rabat na Paris, na mona Fiston Loum na Paris, na moni Fiston Manissa na kati à Paris, na moni la Pessimbote na Eric Ndombasi Mobali. Un grand merci. Na ye moto babengi na kombo ya Daninzi là. Et pourquoi pas na Freddy Maemba, les champions Malela de Londres. Nous vivons l'époque de Moïse Sabiti. Un grand merci à Sydney Lang en Australie. Un grand merci à Baïtou Bota Labiso partout dans le monde. Jocelyne Wanja, na PSP Bambote, na PSP Mbote, na Guylaine Okeni, pourquoi pas na Travis, na PSP Bino Mbote partout. Vous inscrivez pour Bota Labiso. Tu as Bino invité na Biso au Tozanaï Awawa. Na moni de quoi bien Baxawelo. Na bosanité. Na lingara eloko nyonso natikaka nzambe na suka me na nzambe natiki mama abimisanga komisanga bogari bona vie bogara kai baba dibanga we ba meka no bogara te batunde ba yibisanga ngai te batunde ba loba ngai te me to suka na nzembo Yahweh, 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 Yokamawa, Yokamongongo nangai kolo,
napusani pembeni na yo kolela ya mwana na ngai etonami na posa na yo sembola loboko nkolo poyebi te ke Nzambe na ngai to comprendre suka il y a émission d'arrêt de ça invité na biso yo to zali na ye to kabona na en tout cas merci beaucoup et to ti kozwa information ya bana ki sensu talantala go betika c'était na bambu mais bambu na boy bambu batika bambu tango nimi conscience ko bota na mwana batu loko na pesa conseil ke na mwana batu tina suka ko changer société olingo bota na mwana batu kene tina suka ko changer société. Merci beaucoup kene tina suka na beke to komda na suka ada do kata bandaka na bo comprendre ka to yambira gibino ka kese ka bangu ye mutu nde tondo so wana un grand merci na baitu botali biso na monde na baitu o bolinga ka chaîne na bino tale lo news 10 un grand merci na couple Monga un grand merci vraiment en Allemagne un grand merci na Yves Mavambu un grand merci pe tout soutenir artiste tout soutenir champion na biso junior maximum o azobunda bongo le 29 octobre na 2016 na 2016 en Allemagne so bongo zo information so au contacter kaka Yves Mavambu na Allemagne kuna na Bay Image TV sika plutôt ça va partenaire sika masona surtout les kaka. Merci pour s'abonner na chaîne Nota Lelo News 10. Un grand merci na Pasteur Philbert Dinganga tantine butala tala lelo mère boss bela Dinganga bambote na bino so vraiment bozala bien la chaîne Nota Lelo News 10 vous s'abonner. Merci beaucoup na Darila di Wantessa. Merci.